Mbote ba tata ba maman ba ndeko balanzi lelo ezali bongo lundi le 19 juillet 2021 awana nkamba elu selimi ya sika. Troisième journée ya milulu na biso oyo tozali ko fêter bongo 49e anniversaire ya création ya chorale des enfants kimbongistes Koreki en sigle peu 49e anniversaire ya retraite spirituelle. Ne yango lelo lokola ezali troisième journée ezali mokolo ba kopesa ba coupe na ba kolonga. Na yango ekopesa manaye moko papa Simo Kimbango kianga ni mokonja bule pe mokonja lingomba na yango tolanda. Na bato basali la musala oya le 17 juillet 2021 bato bazana mutu na misala nyonso ezali Koreki Matadi oza ntintani deuxième chorale les arts Koreki Mère. Koreki Mère. Sima ya Koreki Mère tozana Koreki Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Pasimo Koreki Nkamba. Koreki Nkamba. Après Koreki Nkamba, tozana Koreki Inelu, Université de Lubumbashi. Inelu. Après Inelu, tozana Koreki Saint-Ouen. Saint-Ouen. Après Saint-Ouen, tozana
Koreki Mokambo. Maman Kende le Benakon. Inilou Saint-Ouen Mokambo. Après Saint-Ouen Mokambo, Tozana Saint-Denis. 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 Après Saint-Denis, Njili. Njili. Merci mingi, mbote mingi. Kombo nangai papa papi ndombe. Nazali dirigeant provincial adjoint, deuxième dirigeant na niveau ya ville Matadi, na niveau ya Congo central. Bon, na niveau ya Koreki, naza toujours déjà deuxième dirigeant mais nazo assumer pe rôle ya technicité ya champ. Pona esengo olobi na biso esengo toza nango c'est pas facile. Eza facilité que toye na nkamba awa ezali mokili mobimba biso touti na province na ville Matadi toye ko ravir presque nyonso o toka koluka toye na Nzembo to ravir toye na Ntisani to botoli alors mokili mobimba champion du monde en tout et pour tout. C'est pas facile. Comme tu vois, Nzembo, bendele ya Nzambe eko pepa na Yerusalemi. To ultimo sika pona kozwa likambo oyo. To ultimo sika pona kozwa likambo oyo. Na ebite esengo oyo to kokai kozala nango yango moni biso awa. Toza en famille Koreki Matadi, en famille Koreki Matadi. Tozo ko représenter Congo central. Toza mutu. Mais la minute où tu as représenté le monde. Donc tu as récupéré Congo, tu as récupéré Brazzaville, tu as récupéré Angola, tu as récupéré Afrique, tu as récupéré Europe, tu as récupéré Asie, Amérique, Océanie, Bissonde, province, Namutu, ya monde. Donc et c'est mon abisso, et ça vraiment yango. Tu peux si message to lité, tu peux passer na baninga nyonso. Nkamba ezali esika toyaka pona kozwa mapamboli. Alors mapamboli ba arrachaka ngo. Mapamboli bakenda kozwa ngo na PTT. Il faut ko arracher yango. À partir de kozonga tozozonga na bisika tofandaka. C'est presque une année. Le 17 juillet 2022 tozonga ce soir. Tobundana, en plus c'est ça jubilé. Alors tokende ko se préparer en conséquence. Toki no sala ba blague te, tozaka na Nzambe moko o il faut to sepelisa. Na tawo biso tozana bomoyi. Toya to sepelisa ye. Tozonga na 2022 avec une force. Mais toza sir biso vike to mesala nango eza mbo kuyandula bakitu bana Kikongo. Entraînement ya kuyandula po to mesala nango déjà. Mais to sengi bango babonga mapo ba ya kobundisa biso. Eza teke biso to zwaka ngo kaka 3 fois. Oh, 4e fois. Bon, tu la bangote. Ti la 10e fois. Eyokani. Ti la 10e fois. Biso na biso. Babongama. Eza biso na nyonso et pour tout. Donc je crois yango ne sanyo na biso tozana yango. Na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu ngai mama Carmel Liké na uti na paroisse ya Saint-Ouen Paris Saint-Ouen na Koreki Saint-Ouen. Esengo na ngai liboso to sengi papa Simo Kimbangu merci. Na tina nini po ete tozaki na pasi na l'an 2019 il fallait to ya kite 20 to yete asali biso bolingo na ende to komi na l'an 2021 année oya centenaire. Donc olela na biso papa yoki yango moni po sezaki ya bandeko nyonso to ya bana Koreki. Ya surtout ya ba Europe nyonso to zala ya France. Biso nyonso to Europe to zala mende to kaniselaki ndenge salamete mena bolingo ne moi muke to zali ya to kutane siko yo to senga papa merci. Na musalo o to sali baninga na ngai ya bomoni o ezali coupe ya paroisse ya Saint-Ouen wana ya simbi ezali ya coupe ya Koreki Saint-Denis. Yango wana esengo na biso yango yo nde bomoni so siko
En tout cas, mosala tosala ezali ya kitoko. Bandeko na nga tosala so makasi. Année l'an 2022, biso nyonso tout. Bana koreki, surtout koreki France, surtout bi koreki France. On a tous mon koreki Saint-Ouen, tout le monde a koreki Saint-Denis, tout le monde a Blanc-Minil, tout le monde a Montreuil. Mais tous a makasi, peut-être y est belé point. On les a na tous ça ya nini à 50 ans ya koreki. Donc ça les sengo biso nyonso tout ozala. Tout ça surtout concerne des baninga basala kapenza yango sengo na biso. Et sengo na ngai ezali tango koreki États-Unis za ko salama nazali na Atlanta. Lelo na yeko vivre coupe ya koreki États-Unis na kati ya nkamba epesi ngai esengo mingi esengo makasi donc na vivre l'instant oyo tobandaki koreki na États-Unis na bandeko oyo bazali kuna. Message na kopesa bango ezali ko encourager bango que mosala nyonso oyo mutu azali kosala ezalaka na lifuti soki tosali yango malamu. Nalingi ete année prochaine ya jubilé soki biso tokoki kozwa première coupe na États-Unis d'Amérique ekosala esengo makasi koleka na bandi ekozala ndenge wana année prochaine coupe ya munene fo ekende na États-Unis. Tomonaki totalaki mutu na mutu akende pe na likambo yango na mutu na ye. Voilà. Mpona kado toza mutu ya yambo ezali koreki Luanda na Angola. Mutu moko kaka, mutu moko. Koreki Luanda. Après Luanda toza na koreki Nkamba. Koreki Nkamba. Après Nkamba toza na koreki Mer. Kinshasa. Koreki Mer. Après koreki Mer toza na koreki Kikwit. Après koreki Kikwit toza na koreki Mbanza Ngungu. Na verdade é muita dedicação, é muito sacrifício para chegar cá na Cidade Santa. Mas é muito maravilhoso quanto estar aqui com a pessoa que tem o pai, não pode morrer com fome. Nós, na qualidade dos angolanos, a nossa presença aqui em Nkamba marca muito a cidade de divinidade Papa Simão Kimbão Kiangani. Conforme tu disse, as 3 taças tem que ser uma preparação. Embora que estão em confinamento, saibamos que Nkamba, sempre Nkamba, porque você pode construir no seu país, mas se você não reconhece Nkamba, está fazendo um trabalho em vão. É por isso que nós sempre dedicamos para chegar aqui em Nkamba. Esse é o sacrifício de todos nós. La table pour autres élèves se préparer déjà. La matamonion. Pour la $10 à papa, comment les amis vont se faire pour les Nkamba?
Tata Diongolo kena. Na komba tata moi na pe tata Molimo Centre. To pesinde merci. Tuzali kokende. Ata tokei toibike to banda kobenga bino. Makamu mingi tozana ngo. To benga mingi bakonzi. Bosali la biso boye, bosali la biso boye. Yango nde misala ya nkambi za kotambola. 2022 tozalia. Boko yabe boko yate. Tosololaki mingi samedi, tosololaki mingi lobe dimanche, na lelo, makambo ya kobakisa ezali te. Tokende kosala misala, Yerusalemi tobongisa yango. Pona mise tolongi be tolongi te. Oyo eza koya liboso, tokolonga be tokolonga te. Wana eza assurance, toyoki yango. Oui. Po likambo toza koluka eza ya monene. Ndenge bapapa balobaki, papa Mfuma Longo, tokolonga be tokolonga te. Fuma Mbanza, butu ata umeli tongo ekosani ni baloba wana nde epesaka biso courage. Nde yango wana likambo oyo bato oyo bakokenda tongo problème ezali te mpona lobi. Oyo batikala na ya nkamba Fleur bokenda kobongisa banzembe oyo bokotia lobi na mausolée. Toyokani tokoki kokende pamba te soki tobongisi kuna te bakonzi babongisela bino bafleur. Tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Amen. Tobongisa maboko totonda maloba ya tata Nzambe okombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Okombo ya tata ya mwana tata Molimo Centre.
tata mwa pe molimo santu impression na biso ya journal lelo ezali ete feti na biso eleki malamu vraiment toza ya kosepela matete tozwi te coup toza vraiment ya kosepela makasi tozongisi nkembo lokumu epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani akontinue kopambola biso po ete matete tokontinue kosala mosala tosepelisa nzambe na biso merci. Message na kopesa na bandeko oyo batikali na matete bazomona nsengo oyo bandeko na bango baza nango bango mpe batelema biso nyonso tosimbana tosala mosala papa Simon Kimbangu Kiangani oyo tosali na 2021 na 2022 tosala yango même fois 4 wana nde nzambe na biso akosepela na biso. Merci mama. Mbote maman, mbote maman. Vraiment merci pour la motuna na yo to sepeli makasi. Kozwa coupe et pas ya papa Molimo Santu ezali signe ya bénédiction. To yaki na décision nzambe asungi biso na musala o to salaki. Lelo o to zwi te coupe to zonga nango. Vraiment to sepeli makasi pe baninga o bato zela biso kuna. Baza déjà ko sepela do fete bandi lelo. Mais o eza avant coup 2022 en tout cas il la somme. Voilà. Aho sepela moninga na ngai dirija. Ya groupe asala nini ya kompete ngai yo. Mbote mama tozana liboso ya kosepela mingi na mosala oyo koreki tosali na monde entier malgré baconfinement makambo ebele mais tosali effort ya komata ti awa na mboka ya bule mpona kosala mosala yango wana oyo tozwi de coupe ezali moke mpona biso 2022 ekozala 50 ya koreki donc tozozonga mpo tobongama na force makasi tozonga to ya kosepelisa tata Molimo Santu. Mbote mama na ngai mosala tozela na esengo makasi mpenza koleka mpona mate oyo tozwi coupe oyo tozwi eza victoire ya monene pokati nazomana nyanga na kotala bana mike na bana mike bazali bamipesi na volonté nyonso mpo tosala oyo tozwi lelo donc merci mpenza na 2020 akuti koleka makasi encore eza jubilé d'or ya koreki wana mpenza eza koleka mpo biso bana kocha mundele mbata muta nyangala. Mbote mama journaliste. Impression na nga ezali ya esengo. Ezambala liboso Koreki Kasavubu et se présenter. Baoto ko implanter biso il y a cela 4 mois juste. Mais le lotoye to lakisi de quoi nous sommes capables. Koreki Kasavubu ebimi deuxième pour la commune. Koreki Kasavubu ebimi 12e dans le monde. Donc impression na biso ya malamu. Kasavubu message nange eza boye ya solo Koreki tokoli oyo année otoye ezali 49e anniversaire donc l'année prochaine tozoya ekozala 50 ans jubilé Koreki nayebisi bandeko nyonso baye te ete base préparer l'année prochaine toya botomata penza ebele Koreki Kasavubu tobima premier mpona l'année prochaine message nanga ngwana merci Kasaboye. Merci bande kobalandi ya solo to lundi remise de coupe na baeba longi
ezalaki bongo remise de coupe ya Ntinsani ya bakado pe ya $10 ya papa oliboso ya ye moko nzambe na biso papa Simokimba Nkiangani nde na yango soki bolandaki biso na bokebi bonso tosungamaki na ndeko na nsima ya kamera papa Lando Afonso nde na elobeli mama Magali Sunda tokutani mbala ya nsima.